Breaking news, bah, sango ya Congo na banda kona bino, ezali spécialité ya Proverbe 30 na Sentinel TV. Pe tozali bongo koleka en direct na TV sur live sur internet Soft15 TV. Soft15 TV ezali TV emetaka parti ya Toronto na Canada. Pe biso tozali bongo na Manchester na Mongalema. Ba sango ya lelo lobi na butu déjà ndekonanga Vidal à partir à Londres à la Musinga na ba 1h du matin bi proverbe eza kuyinda talelo kona tindelo natanga boye une plainte contre Tshisekedi déposée à Bruxelles, motif faux usage de faux et escroquerie. Deux avocats de Bruxelles, maître Marc Outendal et Fanny Vansiliette bafundi Tshisekedi a justifié ba somme colossaux et kotaka pe bimaka na compte na ye ya IDPS pe asali usage de faux a falsifia nani mikanda ya IDPS. Alors Tshisekedi bazo accusé qui a perdre toute commande à IDPS parce que IDPS pour le moment peut perdre mutezo dirigeant yango moni ba pesi mwana na etilo mombongo ebele. Alors c'est quoi question tozo tuna pourquoi Tshisekedi batinde lié à qui ne comparaître na justice kaka l'era a annoncé kazo Kinshasa, c'est-à-dire bazo empêcher à qu'il dialogue te pour dialogue wana eza kope ya bambongo oyo ekoti ebele na compte na ye pour dialogue wana alaki bakende bayokana ndenge nini les Rwandais a continuer kozala président na ko changer constitution. Alors bomoni eloko na loba ke ba opposants congolais tous des corrompus, immoraux et inciviques. Ezalité que papa na biso Tshisekedi mutako sa biloko aboy. Mais preuve yango ba belge bakangiye que azuba mbongo ebele pe ba empêcher à des dialogues parce que Kabila ba ko dialoguer na il souté c'est un Rwandais terroriste oyo azoboma na côté ya Beni na Mikiri na est kuna bazo massacrer ba congolais. Yé gouverneur yé mokonzi ya gouvernement alubagelo ko moko te po yaza commanditaire ya biloko wana yé mokazali mokonzi ya ba M23. Donc ngala moyi bezali sukate soki peuple pekisi yo kite siko l'état nde muté pekisi mi beko zo pekisa yo Tshisekedi okomata avion te po kine Kinshasa ba kop na bino surtout na mai pe peuple abani ko découvrir eloko nini bosali ba complot ni bosali contre peuple pe bobomisi bato ebele ekomi ngonga ya kosamba. Donc oyo ezali basango et komelaki biso na 1h du matin une plainte contre Tshisekedi déposée à Bruxelles, motif ali faux usage de faux, escroquerie. Comment un chef ya parti politique munene lokola IDPS agno kweya na ba usage faux usage de faux pe escroquerie. Alors ba belge batimbeli ke azolanda na likolo ya Antoine Kizenga o alobi azalaki moko ya ba lumumbiste mais amoni akomi mukolo na 2006 a signé un contrat ya ko aider ba Rwandais batika na pouvoir, c'est-à-dire il a trahi le Congo. Alors Tshisekedi pe na famille balobi no ba benda makuta atika bana ba riche aboyi na ye asundoli population asundoli peuple ba o bakufa po na ye etali ete abosani ke batiaki na ba résidence surveillée ba séquestré na aéroport ba makamona nyoso tout na mémoire nezateye za mbongo tala ndenge suki na place au peuple aboyi yo boyi otie mutu makaso ngo ke Kinshasa mata avion kita sikoyo okene Kinshasa parce que azako sa ba footing azako sala ba gymnastique na 80 ans 83 ans azonga ki en forme pour akende ko sala match asuka atika Kabila na pouvoir parce que à cela qui ont déjà en 2011 à Kennedy élection ou ayeba qui bien qui a gagné na été pe aloba qui bien qui ceux qui élection na ya gagné baboy ko pesa ye plan B kozala ayebisa biso to kangele Kabila mais ya za mutali boso zo ke nous négocier na Kabila vraiment ba congolais soni ezala raté parce que baza ba immoraux baza ba corrompu pe baza ba incivique. Donc to loba ba tout nyonso to ba trahir ba tombe na bino kozala ka profaner. Personne qui te bino attend mbeto chaise roulante na mbeto hôpital to jijara bino parce que vous allez ba traître. Alors ba sango musu to zana awa oza pasteur Eric Mozangi alobi soki ye moko kanambe azalaka mukolo génocide te
effectif il y a 800 commandos bauti na RCA en Afrique na République centrafricaine oni a bengani bango pour baza miyibi pour bazo se comporter bien té. Alors azu 800 effectifs yo payé za na guerre pays non na so za na guerre okotinda basoda na guerre te pour bozana na guerre. Alors azu effectif na yo wana 800 commando o bazongi si bango baza fresh ba en esprit à guerre na ba militaire ba nyon surtout oyo ya ba centrafricain ya ba sud-africain ba mercenaires ukrainiens oyo nyon surtout atonsa na Kinshasa atinda ba ona este ba no si sa combat. Donc atinda bango te po yemoko mutu asala kabiloko wana pe minduki nyo surtout ya somba na Kinshasa ba kende est un pays agressé beaucoup ceux qui pays na mine agressé beaucoup katana relation na pays wana zo agressé bino beaucoup beng sa ba diplomate na bino bazonga oya biso Rwanda na Uganda et agressé biso relation diplomatique et katana te ba beta me ba match amical ça dit bozan ba relation malamu pe les deux présidents so bakutani ba lala kana ba ona koseka c'est-à-dire bazo seka ndenge bazo saka na ba congolais pe lisusu sengeli boyeba ke Kanambe moko Kabila azolinga dialogue te alingi dialogue te alingi pe élection te pour assez à préparer que soki bokena ye na nzela ba élection arobimisa mwasi na ye oyo kisa lembe nde abozala présidente pour nani ba voter parce que seni za na maboko na bango. Alors eloko liboso il faut to boto la seni pe to boto la fichier électronique wana fichier électoral faut to boto lango ezali déjà na bourré na ba information lokuta. Alors soki bino bolobi bokende na élection ou ezali préparé pour na bango par bango torozelo au moko et surtout que ba carte électoraux ba komi ko kangango déjà na ba Rwandais na ba Ougandais na Est à Congo. Donc élection na to kendango te et loko toza nango posa ezaka soulèvement populaire yango to koko sala po et bikisa biso. Donc je crois j'ai parlé. Front citoyen à lobby peuple na constitution des armées na bango. Alors front bande connu soit front citoyen bazo tuna pourquoi na beni na mikiri bazo boma ba congolais gouvernement le bagelo au mokote pe gouvernement zo réagir te gouvernement et sala nanu dialogue sur ba banani ozo boma makuna na nini ba massacre ba congolais sauvagement na mikiri na bato ya Kabila tinda ki ata mutu mwazo lobate. Après signature il y a chaque nae front citoyen les choses sérieuses commencent. Donc biloko ya solo et bandi eloko akokamwa eloko eza akokamwa ezali ngonga yangoyo bakolo kasonda bakolo mbasu baskolo kake babeta Kabila Rubero Akengo bato wana nyonso bozala na baona Kinshasa bino bato bo pretendaka nazana kisi nazana kasonda nazana kake nazana boy ngonga ngoya ko betaka bato wana. Mais après libération ceux qui te libéré mboko to yoko yoka muto abetaki kake ou abetaki kasonda akozwa 5 ans pe ya prison pe travaux forcés pour ba kake na bino na ba kasonda na bino to luki bo betango Kanambe bo betango Kanyama bo betango ba Rwandais baza na Congo bo betango te do eza ma aventure eza yango wana. Alors poto lukai bino bosila na occupation mais beaucoup qui angote donc eza mantro edingwe asukisa walesa pe aloba ba vérité si ba aventure pe ba kisi ndenge walesa asimbi nyonso tout. Alors soki bokoti na YouTube bokomona témoignage ya madame Kacher Jacqueline ndenge a témoigné ndenge ni bazali ko collaborer na walesa c'est un sorcier c'est un sataniste. Alors et kamusinga vraiment que général Soni mon général oyo na ebaka e moto na nzamba solo o azalaki soka zo teya ozozo ba palpite molimo na nzamba zolo belayo asa la déclaration ya kolobaki walesa azali mosali na nzamba solo. En tout cas et sopi général Soni makasi. Alors na comprendre que bango mibale na walesa bayebani po walesa zancho kaka ncho moto akenda ko supporter ncho batu tu bayebi ba aventure ya koswana na ena edingwe et la kisa qui a aventurier azancho mais ce qui général Soni aïe au devant ko kumisa walesa c'est-à-dire bangonyo surtout baza bata soloka na bakankenza na bakinzamina na bamukuna na ba Léopold Mutombo bango tout esi ba baby donc église de réveil à Congo
en tout cas les tozwa mboka bango nyonso tout faut bakende na prison to sanzisa bango kindoki balia to sala bango ba délivrance pe bakoki koteya soute parce que c'est grave un sorcier ndoki lokola walesa bokendo témoigner ki azosalela nzambe solo. Donc ezali mawa mingi mawa mingi. Alors Kinzami na bonzambe esila ye akoma mythomane, donc akoma ko beta monoko pe ko kumisa buzoba tala ndenge pona ye kanyama les criminels azalaka serviteur de Dieu. Donc lokola azaki serviteur de Dieu azoboma batu bakoki kopesa ye micro atea. Donc nzambe abimisi bango poisa Bishop Kankenza to solo laki na ye na yebisaki ye ke ba lakisi ki sataniste na bango. Alors tant que tu as libération et l'on a liboso ba pasteur on a nyonso fo balika na délivrance to yambisa bango Yesu parce que bakoye musika bolanda témoignage ya madame Jacqueline bokomona ndenge nini bato wana nyonso tu basimbikisi. Alors tolobaki ete to bandaki na breaking news na biso o ezali à la une lelo une plainte contre Tshisekedi déposée à Bruxelles motif faux usage de faux et escroquerie. Deux avocats à Bruxelles bafundi. Alors, ils allaient empêcher à Kende Kinshasa parce que à quoi qu'on ce qu'on a un problème na justice. Nous surtout on est allé nzambe mutazobo ya Tshisekedi à Kende ko légaliser ndenga légaliser qui alias Kabila na 2011 alinga sala ngo siko ba que nous changer constitution li kopara bango ko ina mai. Pe li susu na Kinshasa ezokamwisa ngai o bazwi ba médaille o bazwi ya or o bazwi ani wera na JB sengeli boyeba ke bokozwa médaille ya or te po Kofi Buzoba sala kindoki ya sala makambo ya sala bino nanu bosali yango te. Donc Kofi azo mérité kozwa ba médaille ya or ya escroquerie ya kokima mbango ya ba viol ya nyonso wana. Do bokokai na yete même na musique bokokai na yete. Même na musique bokokai na été puis ba médaille wana nyoso ba pesa par papa Lutumba na papa Bombenga Jano Bombenga ba o tout batikali wana ezana ba pesa bango ba médaille à immoralité, ba médaille à kisi, ba médaille à escroquerie, ba viol, ba sala contre ba mineur, c'est-à-dire gouvernement wana ezo kolakisa bino ke ba viola ki bango moko te ba boma ki bango moko te ba bomina ba Kofi ba bomina ba toana nyo surtout ba pesi ba médaille. Alors bo kanga vraiment monoko bo disitaraté puisque boza niveau moko ya mabe bango ba salite. Même na musique bo bimina bino kalami bo bima ki en groupe ba Kofi ba bima bango moko ba Kinkeste ba bima bango moko ba papa wemba ba bima bango moko bino bo bima wengene tisaiko en groupe. Donc bo kanga monoko bo vanda kimia bo continuer ko sala ba aventure mais bo ye bango ke lokola bozo continuer ko supporter ba criminel musique ya suka na ba médaille suka bozu ya ngwana puisque après libération prison et café lato bolo motoko ya babino. Alors to bagi Tshisekedi bakangi parce que bazo memayi na tribunal ako voyager te ba empêcher ko ya ko sala likopa na bango parce que ba belge bazana ba preuve ki azu ba mbongo ebele pour na ko favoriser glissement na Congo. Donc ezali malamu mingi pe to lobi fonds citoyen alobi peuple na constitution de armée naé. Alors pe ba fonds citoyen bazotuna pourquoi na bene na mikiri baki osala dialogue te et pour na nini gouvernement ezo réagir te na ndenge bazoboma ba congolais. Vraiment ezali makambo ka kitoko. Tolobaki susu ngonga yangoyo bakolo kasonda bakolo mbasu bakolo kake basolo bakisi ngonga ngoyo bobeta ba Rwanda bosala nyonso soki bosali yango te le tozo libérer mboka soki tomoyi koyoka mutu ke abetaka kasonda azalaka na kake azalaka boyo azana minganja bapende en tout cas okozwa fimbu pe okokende boloko puisque ngonga ngoyo ndefu ko appliquer biloko wana tomoni yango te po eza lokuta tolobi susu ke tokamwe mosali na nzambe lokola Sonika Futa Rockman oyo aformanga oyo aidanga walansanga oyo nazana respect pour lingo mingi makasi komona kokweya tina okendo kumisa nganga ya walesa esalinga pasi pe mawa tobondela mingi pona basali na nzambe po mingi basimbi soloka pe nzambe akomi ko exposer bango. Alors tolobaki ete Kankenza oyo azali avec général pe Kizamina bango nyo surtout bazo soutenir que kani ya mazali serviteur de Dieu pona bango criminel wana il fallait ba yambe na l'église ateya pour apesa ki bango mbongo. Donc moni ndenge mboka na biso diabolo a récupéré na basali na nzambe na ba politiciens ezali mawami. Après la signature de sa charte Front Citoyen balobi les choses sérieuses commencent
balancer ultimatum avant le 31 janvier. Il faut calendrier électoral et salama pe fichier électoral wana batalango nyon surtout. Sinon, ekozala pesimboa mboa boy. Ezaki breaking news. Nzambe apambola bino à partir de lelo. Tshisekedi akanisa ka l'équipe sur mayele amata na avion total ya kende parce que Nzambe a comme ko récupérer moko. Alors tozo pesa merci mingi na docteur Jean-René à partir à Canada, docteur a soutenir biso, docteur so bozolanda biso caméra oyemta sombaki. Bonne année Nzambe apambola yo na famille mobimba na Canada. Bye bye for now. Breaking news.